Bandeko na ngai en faire réaction à Héritier Watanabe après avoir kokota na studio ye. Nayo moko monsieur le chevalier, monsieur l'aigle Fally Ipupa du Cap la merveille. Enfin, Héritier Watanabe, il est venu nous expliquer maintenant, nous expliquer comment est-ce que la signification a featuring wana. Et bandeko na ngai. Vous savez, na mokili ya Nzambe oyo, il faut koyebaka bato oyo balobaka penza kozala connecté na bato oyo penza ata na absence na yo bazolobela ya bien oyo penza baloba ya bolamu mpo na yo. Kozala na bato te kaka soki oyo banglais balobaka oza around nde bazolobela ya bien mpo na yo, so mosika boye babosani yo. Eza elo bien te bandeko na ngai. Koyoka maloba ya Héritier Watanabe concernant Fally Ipupa, surtout concernant featuring wana. Komona penza degré ya Héritier Watanabe. Bandeko na ngai, Héritier Watanabe c'est un très grand artiste na mboka na biso. C'est une star penza ya malonga, hein? Une star penza oyo tokoki tolobi tobandi ya mabia ya oyo penza ba exploit asali tobandi yango lelo air oyo ti lobi air oyo tokosila yango te. Héritier Watanabe aza lokola comment est-ce que je peux dire, aza lokola ba star oyo ba koti na game ya sika te. Ba Héritier Watanabe na ba Fally Ipupa o ba bandi game kala depuis na ba orchestre bato na ba 90 quelque ba 2000 wana. Donc kala penza ya makasi, kala penza ya makasi nazoyebisa bino komona kilelo oyo en 2026 Héritier Watanabe azolobela ya bolamu penza pona moninga na yo babandi na ye kala. C'est quelque chose penda ya ko féliciter l'artiste penza. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois Balanzi Nabiso ya Kala. Bienvenue Balanzi Nabiso ya Sika. Chaîne Nabiso SNM officielle. Tous souhaitez Binoka, bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Si c'est toute votre première fois ya Kolanda chaîne Nabiso SNM officielle, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez. Cela nous fera énormément plaisir na système moko ya kitoko bandeko na ngai. Alors sans plus tarder bandeko na ngai to évoluer pensa na sango na dossier na biso te memi encore une fois biso pa na bino featuring grand Héritier Watanabe na Fally Ipupa, monsieur l'aigle, monsieur le chevalier, hein? Bato o mibale ba eko boma game bandeko na ngai. Bato mibale, je ne sais pas nini penda ezwaki bango pour que hein bazwa ka initiative ke noto beta ka featuring. Hein bandeko na ngai. Bazwaki ba initiative wana nde nini. Nga eloko oyo penza esepelisi ngai eza koya koyoka ndenge Héritier Watanabe hein azo kumisa featuring wana, azo pesa featuring wana valeur. Jusqu'à maintenant, réaction ya Fally Ipupa na notoyoki yango te. Tozana nukaka na Héritier Watanabe nde asali réaction. Tozozela ya Fally Ipupa.
Voilà. Héritier Watanabe aye koyebisa biso ke alobi Fally Ipupa aza penza médiateur oyo akoki kobeta milieu de terrain ye moko pamba. Akoki kobanda na 6 jusqu'à 10. Alors aye kopesa nga passe moko boye oyo soki orate eza passe oyo penza oyo bato barataka bayeba panzi penza pale na ye. Donc passe wana penza apesaki ngai moyen ya korate yango eza te parce que alambi déjà bilo nyonso atikeli yo kaka olia. Vous voyez un peu bandeko na ngai degré o penza degré. Eza ah noyebisa bino air oyo penza ngai nayokaki. En tout cas Charles de Paul emataki ngai pa kaka na maloba wana. Mais comment on a ndenge moninga zozwa temps penza ya ko présenter ndeko na ye. En tout cas eza oyo penza tolingaka. Vous voyez? Eza biloko penza tolingaka bandeko na ngai. Tolingaka mingi surtout na musique na biso. Vous voyez? Kilelo oyo ba polémique kilelo ba chichichi eleki makasi penza oyo. Je ne sais pas même comment est-ce que je peux expliquer. Parce que nous avons aujourd'hui l'internet est là. Donc il y a mon côté kotiko komi bomba. Donc il y a biso. Alors comment on a nenge retier Watanabe ayaki ko donc sepela ki na featuring wana. Ozomona penza sepelaki parce que comme on a ndenge featuring wana s'annonça ki bandeko na ngai personne n'a demandé. Fally Ipupa alansa ki kaka. Na ndenge ya pula po ndeko na ya pesa ki alobi. Mais pula po e mérité moi quelque chose. Zela na takiné moi muke. Tout mon réaction na ye. Et après avoir takiné qu'il faut tout kuta na kaka na studio tout ça la boye na boye directement réaction à Héritier Watanabe ezalaki déjà positif. Non, muto lobby pourquoi pas. Non, tout ça la yango. Voilà. Ti to komoni kaka bango nana. Donc eza lokola keno voilà, muto telema kino masande nini to ça featuring. Masa moi eza repesanga te muto asenga ki moninga eza. Donc eza bilo mon boy, c'est du professionnalisme. Quand mo Fally Ipupa loba. En tout cas ebele oloba na iloko wana penza ezate ebele eza otozomona na miso vous voyez c'est vraiment très important bino mo boye bibandeko na ngana kilelo oyo na musique mboka na biso ba polémique eza ebele ba polémique ba chichichi eza penza ebele soki bao ba mibale ba misatu bazoyoka na bien il faut encourager bango parce qu'on a toujours dit l'union fait la force. Et kilelo o soki bato moko boye bazoluka unité bato moko boye bazoluka ke ba misangisa pe eloko moko boye kende liboso il faut qu'on comment est-ce qu'on dit il faut encourager bango voilà. On ne peut pas nier c'est dire non voilà et blablabla non il faut encourager bango koyebisa bango non voilà oyo penza bozo sala eza yako ezo mérité ko féliciter raison pour laquelle to féliciter bino lelo oyo. En tout cas, moi personnellement, pas seulement kakapo na featuring, mais courant les contre Fally Ipupa, feeling, énergie eza na kati na bango Fally Ipupa Héritier Watanabe. Je suis vraiment content comme on a yango. Vous savez un peu, très même content comme on a yango parce que na musique na mboka na biso je ne sais pas. Batutu bakomika ba maître. Il y a plus de élèves. Mutunyo soit comme leader, comme mona non voilà na komi. Tina bao bima lelo tozo mona bango, babimi kaka lelo oyo. Bami comme ici déjà bango mo ba maître. Vous voyez un peu. Donc c'est très grave pour la musique en mboka na biso. Hein? Tokoti comment est-ce que je peux dire? Tokoti ko condamner bangote mutu na mutu azana vina et surtout mutu na mutu concernant la musique azana ndenge oyo azo diriger musique na ye. Donc c'est pas mal.
asala oyo alingi. Vous voyez un peu. Yeah, c'est un peu ça. Totiki mutu na mutu asala oyo alingi concernant sa carrière musicale, concernant sa musique. Donc c'est un peu ça bandeko na ngai. Kaka ndenge ezalaka mutu na mutu assez sentir penza libre na système ya kitoko, na système moko ya bien. C'est ce que moi je peux dire. Pour na artiste na biso mususu batika libre. Vous savez bandeko na ngai l'union fait la force. Orgueil oyo etongaka elote, l'orgueil ko ekosala yo kaka okoma comment est-ce que je peux dire limité. Pourquoi? Parce que na bato oyo peut-être parce que biso nyonso tolukaka kaka mutu na vie na biso, tolukaka quelque chose et puis quelque chose voilà ekoya na nyama te, ekoya na mbwa te, ekoya kaka na mutu. Alors soki yo oza mutu ka ba orgueil, comment est-ce que moto aza na pembe na koyede yo, et comment est-ce que yo moko kokende kosenga eloko ozoluka? Donc ça sera difficile, hein? Ngana linga ba unité ya ba Nigeria, ba Nigeria, bato wana bango nde baza na miziki na mbongo nanu totika nanu miziki, ba artiste wana baza na mamike moko ebele o comprendre ba mituka o batambola na bango, baza na bambongo ebele tala bandako batongaka na mboka na bango, bazala ba mituka o ya cher, mais malgré tout ce fortune qu'ils ont, bazalaka cool entre bango na bango. Et ce qui fait en sorte que musique na bango ezo matakaka ekendaka liboso. Mais na mboka na biso oyo orgueil, moi ce qui me fait mal ezakaka ti na ba artiste oyo ba obima ya sika, bazata na 2 ans na gamte. Abetika nzemo mobo ba valider, c'est fini, il se prend mais déjà pour un leader. Vous voyez un peu. Alors c'est ce qui est vrai. Et c'est le quoi bien te pour la musique en mboka na biso. Et ça le quoi bien te. Ceux qui n'ont pas le bas, ok, voilà les inférieurs ne respectent pas les aînés. N'a pas polémique. J'aime pas dire cela. Alors moi ce que je vais dire c'est quoi seulement? On veut l'unité. Na mboka, surtout na musique en mboka na biso. Vous voyez un peu. Tozo linga ba tête o bato bazola kisanzela surtout bazala inu. Polémique wana ki a o boena boye esila s'il vous plaît bandeko nanga esila. Esila c'est ce que nous on veut. On veut ba featuring mo boye ezo évoluer, on veut bato na moyo to moni bango quelque part bazo chiller, to moni ka bango quelque part bakuta ni ba pesa ni mbote. Et comme na ba émission te ki nga na mutu wana nga na to solo laka, mais en vrai bino mo boye beke bo solate. Ça nous fait très mal bandeko na ngai, très très mal. Musique na mboka na biso bozo parce que ba oh lelo baza na ba tête wana. Prenons par exemple Fally faire rigola bango baza na tête. Ba otika musique soki batiki rando wana ya comment est-ce que je peux dire, il y a rivalité entre bango na bango. Déjà balakisi nzela génération elandi bango que nombo vivre kaka na rivalité wana. Deo balobaka ke obomi génération na yo mobimba nde boye de loko boye balobaka nde loko yo eza la musique en mboka na biso. Vous voyez un peu. S'il vous plaît nos artistes, prenez le temps pensa à quoi arranger. Et à quoi arranger, ça nous fera énormément du bien. Vous voyez un peu. Alors qu'il est là, pensa, lelo pensa, tozo solelande featuring, yaba spiritas naba, hein, naba warrior. Yemoko héritier watanaba lobby qui est featuring wana eza lokola Cristiano Ronaldo na Messi. Ba obeta na club moko. Match moko. Et puis match wana eza match ya finale. Comment est-ce que match wana ekoleka? Danger c'est ba koki ko perdre groupe one. Donc moi ko perdre yango ezate. Na bisi bino na landa ki penza a sorti médiatique ya héritier Watanabe. Nazo ka lingi mobo de la façon dont azoloba. Ça me fait du bien bandeko na ngai. Ça me fait du bien, c'est comme on dirait, donc il est vraiment excité, il aime ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez un peu.
Et c'est que nous, c'est simple. Ne biloko biso tolingi na musique ya mboka na biso. Tolembi na biso biloko wana ba polémique, biloko wana ke no voilà na tolembi bilo wana. Tolembi yango parce que bandi le lote. Tina bao bazui déjà ba retraite na bango. Bango batikala ki yango. Mais ceux qui biso ya lelo bao baza au sommet ya lelo ba changer eloko wana. Tina bao ba koya ba kozala même morale. Parce qu'il est là où il a fallu na faire rigole. Ce qui est succès, moi je vous ai toujours dit, les succès ça va, ça vient. Il y a un moment donné où leader pensa ba kofi olomide ba quadra bino bo webi ba quadra koraban ba igwe le roi de la forêt. Le loto zawat. Succès zango le susu te ata so ya beti nzembo izaka kombo. C'est comme ça bande konangai. C'est comme ça, c'est ça la vie. Il n'y a rien qui est éternel. Ça va, ça passe, et puis on oublie surtout, c'est ce qui est vrai. On se rappelle ceci, c'est lorsqu'on voit la personne. Vous voyez un peu. Donc c'est grave, c'est grave. Moi et Loko na Oluka, biloko na barando ici là na musique ya mboka na biso. On veut unité mo boy bango na bango ba soit bien, ba oseka bien, ba fisinga mo ba obeta. Parce que na kikala oto bando mona ba vidéo ba artiste nyoso ba okutana oke boye Fabrigas venanga héritier watanabe venanga Fally Ipupa mais kilelo Fabrigas akomo loba no nga soki na solo na héritier wana ke latana no bilamba moto azaki muke venanga héritier venanga Fally. Vous voyez un peu le degré. Donc c'est très grave. Pourquoi? Parce que pas seulement ici kaoto zali mais kuna musique ezo kende. Ils ont comme appelé très grave koleka. Alors ce que nous devons comme faire, ils ont quoi arranger bandi kolanga. Je ne sais pas ceux qui analysent nangai et toucher batu na ndenge mabe. En tout cas c'est qu'on veut c'est pas quoi koloba du n'importe quoi, c'est qu'on veut c'est juste l'unité. La musique en mboka na biso c'est vraiment important bandi konangai. Sur na lobby mabe bolimbisa. Un pénal congolais, moi aussi j'aime la musique de mon pays comme tout le monde. Raison pour laquelle. En tout cas, nous sommes vraiment impatients parce que nga pénazana katia bato baza impatient pour na nzembo ezobima. Moi déjà j'avais demandé que et attendre ndenge album parce que mon kozala enafte. Il y a insuffisant pensate. Voilà donc comme na souka partage na biso. Merci bande ko na biso pour la kolanda du début jusqu'à la fin. Merci pour la liker, commenter, surtout que partager. Cela a été pour nous un grand plaisir. Alors permettez-moi toujours de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.